bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo la chaîne à libération et pa wapi to sasaka to panzaka esiko to lobaka bo solo et pa yo to ali ko conscientiser ko mobiliser ko sensibiliser ko analyser ensemble la bino et pa yo to ali ko sala éveil patriotique esika to ali ko tchali tono na nzete po ete tobenga yango malamu et pa yo to longola ka peuple congolais la bolema esiko to ali ko sala mosala ya Jean-Baptiste et pa yo to ali basinzili pour le côté sala ba kongomani ete ngonga ebelemi ya kobunda bitumba ya pamba te bitumba ya maseki te bitumba oyo yo kanga mokato na yo penza po ete esengeli tobunda po congolais azwa kimia mutukuti na ve mutako kima te sinzili ya beti ngonga ebelemi kuta na Rwandais soye mino kuta na moto na Burundais soye mino Ugandais soye mino Kenya po babima na mboka na biso yango tolobi na yo ngonga belemi ngonga ngilele tala musala ya sinzili peto telema ferme e fidèle lokola bakuke pour la bozela liseko ya République démocratique du Congo peto bele la katango noso pebo kundoli ya maloba yankoko na biso le laboraire ou aloba na biso béché fouillé ne laissez ni place que la mer passe ezui la montagne religieuse ezui partout dans le monde. Merci encore une fois la fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement bo kozala ka bongo de cité pena bino batu bozoka libakwa ko la émission du début jusqu'à la fin, ko like, ko partager, ko tchaba commentaire, basi je suis peba jama, tikan zombe alola apambola bino. Ah, mon la mère de Brino, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois, na ba maman missionnaire, maman Odette Nzambe, azalana yo, asembola loboko la yo, papa Alfred na maman Clarisse, ça va le passer dans ino ya se ante live. Pourquoi pas, papa Michael, Nzambe apambola yo, prompt rétablissement, maman Célestine, na France, maman Célestine locale, mais là, maman en Suisse, prompt rétablissement joli, que Dieu vous bénisse d'abana, maman Dolo bino banso bisika bozali basi yanguya ba mama ya moto mojali moto mozima mite. Merci encore une fois la maman Adjawa. Assalamu alaikum na ba musulman ngai. Mama Vava, mama Jolie qui est dit ba mama nanga yanguya ah mama Samuel mabolongo toujours. Bi pai biso ezwami bino ba mama tout telema poete mama azangolu balobi mama aza trône ya Nzambe mama azali ecclesia balobi ecclesia ya Nzambe bisuko Nzambe avanda kande mwasi telema pour nekolo ayo ba femme sage bo telema poto bâtir nation mwasi atongaka pona nzela ya mwasi lisekwa ekota mwasi atongaka te ndenge ni mwasi atongaka mwasi ya mayele atongaka yango moi na Biblia balobi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Ba maman bonne wana ndesko naza ko adresser la bino ko ba maman missionnaire loko abanita baba il faut kuyo moto hein loko ba koko Lumumba ah Daniel Ngenda petit frère Zola totele ma Charlie Chobo totele ma papa mapasa totele ma maman Jovi maman Pasteur totele ma papa mapasa kilata totele ma papa na ngai ah papa na ngai Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna maman Elisabeth ko impumba la France totele ma ah papa nanga je 3 maman nanga South Africa ah nana elompinga Guy ah mère doublée merveille équipe de 7 bo interpréter les bango makambo la zoloba apôtre Doudou Sambi. Merci encore une fois la bino nyonso vraiment ah yanga Emmanuel à Toulouse pourquoi pas ah maman Elo ah molonga nia bato ya papa tout ça vraiment na bébé na bino toza ensemble biso nyonso ba papa to bunde tumba ya Congo ba maman petite sœur na France to telema ah la chabienne la plus 49 na akel unique la katangaise. Merci encore une fois na kilame na plus 49 mokelo ko 9 pekato biso tout ba bundeli oto bunda lelo to bunda ndeko nanga Congo matière asike bimi babo ma congolais tendenge ni tali wana yo kabuya lompisa pesa video. Wana bozo mona wana za matière électronique. Oh boko mona ko fula moto cha. Donc yangonde ko sali électricité ya monde. Tala Congo. Potentialité oyo zanango. Ah tebobeta tolo vous êtes fiers. Natinga lazaka. Je suis fier que la zaïroise ou congolaise tala ba potentialité ozo bimeso na nzoto langa. Mais yo moko koti la kata distraction. Yo moko za komiye batende kolanga tala
ba dongolo miso la bomona mabangi ko beta tia ebimisi moto donc ndenge za na réserve et c'est pas na yo donc yo ko sanga lotili ki tenere to to ka botala lotili ki te Félix Tala mboka na yo ndenge nyeza na richesse mais yo moko za komieba te papa ata ko soki lo mapona mina ndenge ya fraude ata ko kenda ki bezonga te zonga ah pasika poza Judas pour Judas il faut kaka muchi ya ne choyoyo mais il fallait qu'on s'attaque pételo pozonga. Il y a un sérieux problème de kolanga le koto kufela yangoyo babo makao pambate parce que tu as des potentialités tiniko lati babotolio mais babotolio te oyo zala kati de kolanga totele mezata ya kobunda ezata ya kobunda parce que Kagame sakai na biso Kagame muto osenga négociation ce n'est pas les Congolais mais Lorenzo abengi si bango po bima médiateur allez-y comprendre que Kagame a été mais atindi mutu mususu a représenté qui est Kagame pour sakana kana ba Congolais bon ndekolanga Félix azo sambwisa biso oui bien bon tokotika likama Félix ba bomala Kagame mais tango est engagé sur la nation il faut ngano totele matos wa conscience parce que alors kosezo ya ndenge toza boye bande konanga totele misiko boye Kagame asakani na Félix te asakani na République démocratique du Congo attention boye bakeloko parce que Félix a représenté nation na ngala yo Félix okokanya to kotia na boloko mais si quand to défendre nos nations to défendre na nous mabele na ngala yo Kagame boyi koya alors tindere ba solo les a inutile parce que ça qui comme Félix a bimisa mpema na miso Kagame pas bimisa mpema Lorenzo aloba ndenge Museveni alobi ke lokola mabele ba Kenya banyati awa ya yepe troupe ba kolongwa te ba koya lisusu pourquoi parce que bango ezan d'accord accord wala bango ba ye ezan nango te po bango ba bunda beza ba créer kaka zone tampon bilo ba tolo côté ali français elingi ko laksani bande ko ngai mangala po biso tolo bakane na lingala po to botama na ngai tolela inga bakosala nini ba créer lokola mo ndelo moko esiko bango ba créer Kongola tika na ngam M23 tika na ngam bango moko ba vandia siko tango bango ba vandia na bisiko bango ba vandeli ça veut dire yo Congolais koko mate yo M23 koko mate Rwandais koko mate kasi bango moko ba kolia biloko eko bimesika mondelo ko bango ba eko sala po ba yebike ba ende ne toko baene lubela babongisa bamboka bango ya biso to bongate Kenya wana na uta ko la kisabino na mikolo mileki ete makambo nyoso mabe o esalami na Congo esalama ne la Kenya côté ka Congo bateka la Kenya Félix seba pesa ye makambo mabe ko sa biso le lobo be la Kenya wana ali moko kaka ya nilotiki siko est-ce que biso to sa ba umbu na bango siko ndenge to solo baboy e kondongo et ko salama o elongo banité pona nini faiblesse ya Félix alingi ko sola bande ko la été na banzi de ebité faut ta technique so bi ba émission ko kota ko landala na uta na ko tali sala bino ke makama tali maponami yango yo ba che yango de Félix a cédé non élection parce que le biso dans le big guerre koto ba solo balanga ezake na lingi na glisser lokola makamyo sa Félix ali melio abina cédé l'élection mais l'élection on a cédé le leko sala lolenge nini ba yena système ya sika ke yo ato fa na ndako ndeka to bimisa mbongo na M-Pesa ndenge ona pe ko tindika mutu oyo poni azala mokitani akamba République démocratique du Congo tala na lokuta ko ndeko la mais biso siko totali boy makambo wana tourne keke oyo ezali nango su na tina te eloko ezali ya bosenge ezali biso la biloto bunda eloko ezali ya bosenga biso la biloto bana ko bunda siko to ko bunda ndenge nini to sala makambo ndenge to bade ko sala na lisano bilo bosakala te na la kisabilo ndenge to bade ko sala to bombami to ziba maya ya fulu ya savon to sali na kati ya linjanja to sali yango to luki tio ya biki soki to beli la guerre est commencée allez to bani ko cha puju ofuli muninga na misu titi to leke makasi e koti muninga savon na muninga bani kolela misu eteli ale bino baninga musubo kimi soki pe bolimi balemi sato makasi muninga mokale gabi makasi bo wangeliye bo saliye bongo ndeli kamba Kongo siko biso to ko sala ndeni biloko tu ya bato bapaya o bazalia
to benga na bango mupaya tout aza na Congo abimana azaka na magasin azalaka PDG azalaka nani to benga ni ye abimi to clôturer Congo idée ya musito ezaki mabete ya ko tchano clôture dans un premier temps na beta to wala ba limitrophe basaka ni to tchano clôture bon ta sikona na ko ya ko buka après to koyeba ko bongisa siko bomoni ba américain ba komi kolinga kotala ke lokola russe azozwa capacité makasi parce que bango bazaka miyibi pe bandoki lokola russe Poutine akei bato bapesi confiance to ko perdre RDC parce que Poutine abali ko kota maleme ba jeune conseil ba memi Poutine me bakambi bisu ba moni ke te le lengo Congo zo kende kokufa pamba to kozanga mabele Poutine azo esika ba moni babali ko pesa Poutine maboko ba Amerika batali likamala ba bite to dénoncer crime ya Kagame lelo bilomo bomoli ba Amerika ba boyi Kagame ba sengi na ye était à retirer troupe na ye dans 48 heures sikoyo bandeko mususu bazingi pe biso zinga balobi iyo soki dans 48 heures abimite to sala guerre siko guerre yango yo na moto la pongi la muka po guerre yango to kanga ba Amerika na maloba la bango 48 heures tout bandango lelot pelobit soki M23 bimite ngana auto kosala ni Moïse Nyarungabu kamata siko totala soki gouvernement congolais ya solo eza ko konde na kokene mais rapport Félix a sepela maloba Félix alobi c'est bon ngala signé voilà Félix a signé dans 48 heures M23 longwa soki balongwete biso peuple tokei ko buka ambassade wana zanda kwa Ruberwa yo tindeli biso so basoda ba biso basasi po biso toze na 48 heures yango tozo tuna yo moso bati komba muto nani o atindela to Kasongo Elvis boyo kité que président accepté 48 heures M23 quitté donc biso 48 heures biso kandenge mission so compte to bando compter yango lobi tozeli soko toyoki M23 longwate biso toyena balabala kwa takenda kwa Ruberwa o apesa ambassade ya Rwanda et bongo bino baboma biso toluka ba molotov parce que président accepté bravo Félix aza derrière ba américain alobi trop c'est trop nayiba ki ma ponami naza Judas maintenant ke nanga kokufa mais en fait que pays a libéré siko bino ba congolais boyoki te entourage à Félix boyokite Gouba gouverneur boyokite ba bourgmestre boyokite pas pour sensibiliser lokoyo il faut sensibilisation ba bimisa mbongo sikoyo ba chaîne nyonso ba banda kobelela tous les journalistes là émission zali à 48 heures libérons notre pays M23 dit les américains ba décideur dit Félix Tshisekedi président de la République bino ba gouverneur Ngobila bima na balabala bana ko annoncer yango bino tout parce que notre président a accepté que dans 48 heures, il y aura la guerre entre nous et le Rwanda. Ceux qui M23 va quitter le territoire congolais. Si quand on compte la bino, ceux qui besoin de solo to besoin de lokuta. To la bi bravo. Nous sommes plus les aînés parce que souci la biso ezali, ton libéré mboka la biso. On a accepté dans 48 heures comme a signé Félix Tshilombo, M23 quittons notre pays. Alors après 48 heures, les Congolais doivent se prendre en charge pour faire la guerre avec les Rwandais. On doit tuer les Rwandais qui sont ici dans notre pays. À ce moment-là, tout le monde a bien un gouvernement sanguinaire. Si c'est vrai, le peuple congolais c'est solo. Trop c'est trop. Tout les mis massacre, tout les mis tuerie, assassinat, viol. On a assez. Nous ne parlons pas. Parce que notre pays est comme une crise, mais t'as la minérale à Sikayango et Bimi. Nasuki a pour la sensibilisation. Naïki koloba parce que tu es sensibilisé. Tozu maloba ki toko. Et sengo la kacha motema. Po tozo bunda. C'est quand tokoyeba, les vrais Congolais, tokoyeba ba collabo. Parce qu'il n'y aura pas les élections. Na forme mobile bosolo que la mission ba téléphone. Qui va faire ça? Na ce téléphone nga tu as méga bolenga bozong sambongo te. Alors na tu as la photo mutu par téléphone. Bande des escrocs.
Trop, c'est trop. La fin de toutes choses est arrivée. Dans 48 heures, on fera la guerre avec le Rwanda. C'est quand on a ceux qui vont repasser ce passage, parce que la guerre est déjà déclarée et déclenchée. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Nakabouya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci, l'assistance. Il y a Dorian, la fille intelligente. Et pourquoi pas Moïse Ngombi, mais s'appelle électrique et un montage. Et Pape Joy, directeur à recherche stratégique. Et Sango Mokonzi, pareil, Bémiso Babiso. Ingeta, la banane Voulouzi. Merci, dans le number one. Il y a Océan de la presse, Jukaya, mais Yako, Nalibotalayo. Yako, la famille Nangaï. Merci, mon ami de tous les temps du Lolo. Soit, pour amener Angolano, Yako, un artiste, la biso, Monene, ou Aouti Côté Kabiso. Vraiment, on est des cartes, aux anabino ensemble. Bon dia, botard de bonheur. Et émission comme Labino. Mamour d'Angola, Mokiteno, Florence, Matondo Mido. Tosimba, Naloboko, Naloboko, Congolais, Poto Bundele, Mboka, la biso, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Dieu Lolo soit mon ami de tous les temps. Et bino tout, partout, vos amis, beau soutenir, biso. Pour cette fois-ci, c'est la guerre ou rien. Bye.